tout déjà préparé. Les enfants ont fait l'examen calme. Et les gens ont quand même bientôt on dirait ça ma bébé. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Bandeko balandi mbote sika bozwami boyebi mokili na biso ya Congo mboka na biso Congo esika nini tozali esika nini tozokende tosalela bino makambo oyo bozo mona pe makambo oyo bozoyoka ndenge nini bayi politique banda bakota na kati ya Senko na dialogue kuna bazo continuer ko solola bazo koba ko discuter kasi solution ezali komona na te banda basolola accord banda basigna le 31 décembre 2016 ti sikoyo accord wana ezali nanu appliqué te ezali non appliqué pona nini ti sikoyo tozorumela na arrangement particulier po ba appliquer accord bandeko basusu bazali kozela yango na ndenge esengeli po bayeba mboka ndenge nini bako gérer parce que boyebi ba institution ya mboka na biso ezali lisusu na mandat ya peuple te ba institution ya mboka na biso esi ezalaki tombe kadik banda le 19 décembre 2016 net ya présidence donc président de la République azali lisusu na mandat te ba député national bazali lisusu na mandat te ba sénateur ba sénatrice bazali lisusu na mandat te ba gouverneur bazali lisusu na mandat te ba chef du quartier bazali lisusu na mandat ya peuple te yango tokiti na kati ya quartier tozwa bayimboka tozwa bango toyoka makanisi na bango parce que bato bazali ko gouverner bango na ba quartier bazali na mandat peuple te bato bazali baponaki bango bakende assemblée nationale po balobela bango bazali lisusu na mandat te bango bazali kokanisa nini mpona makambo wana maso ndenge pe dialogue ezali koumela po ba appliquer yango makanisi ya bayimboka ezali nini yango tokotambusa micro ya EDTV Eco Dynamique Télévision la chaîne de la diaspora boyoka bayimboka ndenge nini bazali koloba. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Papa Mbote okoyebisa biso awa tozali wapi? Awa tozali na Kasavubu na rompe justement na rompe Gambela quartier Salon Na commune na Kasavubu. Kombo nani? Kombo na ngai Clairbo. Tozu yo Clairbo tolingi toyeba makanisi na yo par rapport ya dialogue oyo ekotaki na scène ko makanisi na yo ezali. Bon, makanisi na ngai pona dialogue Senko ezali il faut ba résolution oyo bazoi kuna faut déjà appliquer. Mais jusqu'à présent tout le monde a application il y a ni débit tout le application il y a ni fondement até eloko moto monde ase. Pona yo banani bazo bloquer pour application ezala appliquer te accord ezala appliquer te. Pona nga po accord ezala appliquer te ezaba ta majorité ba bloquer. Ba bloquer pour accord ezala appliquer te parce que bato ya 5 ba sango ya 5 et si ba pesa ki déjà position na bango. Ni to que face à ezali puis face B ezali. Ba appliquer ki face A le 31 décembre ba kota réunion ba keti na Belgique. Ba ye siko yo sengane batu ya majorité ba pe sa position na bango. Bon ba bi que il faut premier ministre a outara na opposition. Bon premier ministre Bacha Félix Tshisekedi batu ba lingité. Siko et comme ici au baluka 4 personnes batinda pona baluka premier ministre kati wana et ne se crée des ordres. Parce que le roi ba majorité va bloquer processus d'application accord pour na bino peuple pour na yo au koyebisa bango nini. Mais pour ngai pour mes alliés qui ba respecter la constitution. Ba respecter la constitution. La constitution ils allaient nous respecter. Le roi bazo ko veut constitution parce que jusqu'à présent mutu mo azana mandat azati. Ozomona mutu mo azana mandat azati. Comme mutu mo azana mandat azati, oya moni qui a compliqué te batika poste. Bon comme poste politique surtout l'état ba poste l'état est-ce que la politique il faut pas respecter ba corps il y a 5 ans. Ba c'est pas quand 5 ans ba mais premier ministre tout de même moment quand. Au senga na Sénégal. To senga na 5 ans siko comme face à nae ba respecter ngote appliquer face B auto ebi peut-être sur anime au senga zoloba to face B à 5 ans attends. OK merci papa. Bonjour papa. Bonjour papa. Makanisi na ezali nini par rapport au ndenge application accord ezali ko umela. Bon toro loba que Sorotali
depuis Makambo et Bandi. Tu connaître moi, suspendant qui va travaux. À la suite, il y a mort, il y a Papa Tshisekedi. Mais Tisiko, il peut le rôle de qualité pour na corps quoi koyawa. Bon, tu qui reprendre avant-hier. Mais souci n'a pas c'est moko parce que ce hôtel souffrance est à ma casse. Il faut que Bango, les deux partis, l'Inkoloba, rassemblement, majorité, battent l'intérêt de la population. Dans l'ensemble, la population va souffrir. Gouvernance est à ma baie, gouvernement est à la hauteur, ils ont au moins. Parce que ce hôtel même miner les conditions que pour même ça va aider il faut que Bango va yokan. Alors, souci n'a pas c'est pour que Mbori Wakene Liboso. Basango balobi peuple à la vigilant, peuple à la mouka. Ce qui le lot accord ezoumela et que to leki délai ya accord au bapesa qui moyen ma ponami et ça la maïsa te bido peuple bokani sini. Bon, topé ça donne une chance dans tous à la sûre hein pour bango balobi bakokende tina suka. Donc topé ça vraiment confiance totale en nous dans les jours à venir sur les années. Bo zoebisa c'est koni. Non, à ça la fort, tu as vu que la communauté internationale est derrière Senko pour bâtir ce bazar, appuyer ma camarade Salamawana. Alors, sensibiliser, continuer à sensibiliser Bango pour qu'il va trouver solution. Merci. Merci. Makanisi nayo par rapport à processus il dialogue application na ngenge ezali bloqué tisiko yo banda basinyaki le 31 décembre accord ezali na appliqué te makanisi ezali. Bon makanisi na ezali biso ba pepe totalela bango babunda pona biso tolobelo ni bango baza na pouvoir bana makasi ça c'est peuple mutu asimi munduki obunda naye esimba te so tosala totala gande nzambe tata nzambe amudela biso intervention na biso eza seigneur à part seigneur nana osala lisusu nzambe akouta likolo te pa bundela bino makambo politique akotela bango ti atouche bamitema na bango asala à travers kata mitema na bango bayokela biso mawa po passe eza nde mpe na biso ponga na kolobaka yango. Merci. Mbote ndeko? Ouais, mbote. Oza chargeur oza coopérer on tekaka nini? Tekaka ba chargeur ba pile ba bilo nyonso. Tambolaka pe? Atambolaka. Par jour obima na combien? Ah bon, par jour ezaka ndenge ekutaneli rose paye 5 000, rose paye 10 000, mais Nicolas on dépasse. Ndeko to bengi oto tuna mwa motuna par rapport ya makambo ya dialogue ndenge nini ezali koleka na kati ya mboka na biso depuis basinyaki le 31 décembre 2016 tisiko accord ezali non appliqué basango bazo potana ba politicien kwenda vutuka solution ezate premier ministre tisiko na bimite papa Tshisekedi pa utiko kufa pona yo makanisi na yo ezali boni makanisi na nga ezali parce que accord oyo fandisi batu nyonso parce que mandat ici là ezana mutu moko te azana mandat bango nyonso que soit ba député que soit ba sénateur que soit ba ministre que soit président de la république mutazana mandat zate accord on défendisi bango comment pour corona ba ko appliquer ngote bamsu ba osala te biso za pour ça te que non ba sala o ba ça donne pour ça ba appliquer pour tout ça to que na élection o ça transparent pour battre ba ko makimia to ça to que na bito biso za ngo pour ça to na pour ça élection et salama ba appliquer ba di banga ba déposer même bango moko sans que ba attaquer bango parce que accord on défend si bango nyos accord on a ba ni ko appliquer ngote ba c'est quoi ko ta bazo balola ba sala bezo simbate to kende ti wapi pona yo nani parti nini ezo bloquer processus application accord lobby ba kotaki ezali nani muto ya IDPS msusu nani Bruno Tibala na nani olenga ko inde ba soulevaki ba point na bango kuna nani Bruno Tibala lobby ye azape na lettre ba tuni lettre ngo ezalaki 00 atuni yo motuna pona yo rassemblement na majorité présidentielle bango mi balé parce que bango ne bazana na rata discussion pour ne pas parler ba discussion interne rassemblement to majorité ne bazo bloquer processus ya application ya accord bata bloquer eza majorité présidentielle parce que accord est appliqué depuis kala faut ba appliquer ba signer car bazo bloquer ba promotion c'est ça na majorité présidentielle oyebisa bato bazo bloquer majorité présidentielle nini na oyebisa bango ceux qui baza réellement baza ba congolais vraiment pire ya makila ba appliquer accord oyo pour ba congolais ba koma kimia tolingi violence te tozana so prêt à osala no sengi to sala mais to sala ke le roi ba yesa to ke non to ke na mukanda to si taper na mukanda alors ceux qui baza ba congolais ya makila vraiment ya sang ya ba congolais ba appliquer accord wana le 31 décembre pour ba congolais ba ko makimia yango ile on a sengi
Seniko, pour aussi dire ça, Seniko a continué à Moussala Nayo, Borobi sa Seniko Nin. Senko a sabiso clair, ni les kanakati. Parce que vous comprenez des débats. Au réunion extraordinaire, Babimi et l'autre côté. Au réunion extraordinaire, Babimi et l'autre côté. Oh, signer le lot, Babimi lettre, et zone, Babimi lettre, Bakati, bon. Tout qui est ne wapi. C'est quoi ça là, Nini. Moussa n'a expliqué, Nini les kanakati. Soit bon, Bakokité, la population doit appliquer, c'est mieux d'appliquer. Pourquoi appliquer? Tu appliquer tout ça, ni. Tout ça, ton marché, tout ça là, oh, c'est droit na biso va Congolais, tout ça là, droit na biso, tu as appliqué ton marché, tout ça là, tout ça, il fait tout. Pour me donner un mandat zate. Mandat zate, quel que soit président, quel que soit député, quel que soit sénateur, dans un mandat zate. Accord né et fan d'ici bango. Alors bah appliquer accord. Comment me subasser l'accord, l'accord non. Mboko ils ont montuté, ils ont Congolais. Les Congolais bazan a droit à vivre bien là. Tout le monde diplômé depuis 2014. Tilelo. Na sous-appel na parti politique, na membre parti MDVD. Il y a opposition, on appelle moi un rassemblement. MDVD. Président Amis. Ben voilà, les gens 16 nations qui tambo, ils ont parti membre il y a rassemblement. Mais là si va appliquer accord pour que tout le monde confie parce que tout dollar tout il y a comme matin il y a pas si tout ça va tu trouves la tout ça va diplôme dans mon là on négligé sans les savoir. En tout cas va respecter accord wana, va appliquer yango pour que les Congolais ba comme à l'aise. Tout ça après il y a au 5 tout ça là, il y a Congolais. Makanisi, Tozokoba. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Micro baladeur de Zotamousango, il y a E2TV. Tolingitoye ba Makanisi Mayo. Par rapport il processus, il y a dialogue où il y a signé qui accord depuis le 31 décembre 2016. Ba tikalaki na ba pour parler autobengo ba arrangement particulier. Tisikoyo application et accord ezali na noté. Tolingitoye ba Makanisi Mayo par rapport il y a accord nenge tisiko ezali appliqué au kanisi boni. Apo nangai bayokana kaka ba sala ndenge bayokana ki bien avant tinde to komi na suka na suwe nangai ezali boyokane ezala po kimia ezala na kati mboka po biso peto sepela po tozana kimia pendate ko luka na pasi tozana kimia mais soki bango bayokane ne yebike kimia ko bazoyokana te banda babandi ko solola bazoyokana te yango to kiti ba micro na bayimboka to yeba lokola bango bazoyokana te bino makanisi na bino ezali boni. Bon, biso makanisi na biso ezali seni yemoko a continuer kaka ndenga bandaki a succès na sika ti boyokana kokota. J'espère que boyokana kokota po biso no soto. Ata ba président obe ba mandat na bango esi ba fanda na bango ngati ba continuer ko solo. Bon, à partir de seni soki Seniko soki ba yokani na kanisi atelier inane mobimba ano esili bazoyokana te ba continuer ka. Non, boyokane kozala inane kokokate boko boyokane to. Matondo. Merci. OK. Tolingi toyeba makanisi na yo par rapport ya arrangement particulier ndenge zo umela. Okanisi boni. Ba bayokana kaka. Bayokana parce que biso peuple to zo na sima to tala. To na posa mboke ya liboso. To na posa makile tangate, to na posa mboke ya liboso. Mais banda bandi ko solo là, lelo arrangement particulier tozo qui déjà 3 mois, mais bazoyo kanate. Lokola bazoyo kanate bino population, c'est une quoi lobi bozwa charge, bo se prendre en charge. Lokola bango bazo continuer ko kanate bino bozolo baboni. Botika batika la kaka bongo ba continuer ka ko solo lokola bazoyo kanate. Non, il faut pas bongisa makamo parce que biso to pesa ki biso peuple to pesa ki charge wana Senko, a doit charge wana yeb da siyeb da asime charge wana. Biso to tala Senko. Parce que biso peuple tous a des sommes to gozoate. Les loso qui Senko lobi alembi na ye, bino siko population borosala. Senko a ko lembate. Il faut continuer à ramener dans la souka ko lembate. Parce que soit mon gars au lemba, il fallait pas kota makamo. La kota ki ngo, faut sortir dans souka. Matondo. Mbote papa. Mbote ndeko journaliste. Tolingi toyeba lelo bazali bloqué kuna na Senko, bazali koyokana te. Senko lobi bo se prendre en charge. Population à la muratika kola la pongi. Siko tokiti na balabala tolingi toza makanisi na yo ndenge Senko lobi bongo. Bon, moni soki Senko a lobby ndengona seke a lobby peuple azwa en charge seke bango balimbi soki peuple a tomboki o moni ke manduke ko bima libanda eza mabe Senko comme azwa en charge wana akeni nango tina suka aselisa yango Senko lembi na yiti abike ba yi politika balingi ba kotisa mboka na mobulu ba yi politika balingi ba boma mboka oyo lokola bango bazokoka te babi peuple boza la vigilant. Bola la pongite bola mukaboza la vigila boye ba maema so mazali koleka kuna banani bazo bloquer banani balingi application accord te yango tozonge pa na bino lokola Senko lobi boye bino peuple pe bolobi boni
biso peuple tolobi boye soki bamoni baza koyokana te bazwa makambo nyonso bapesa yango na Sénat a diriger yango po bino boza koyokana te Sénat pas na mandat te Sénat za pe na mandat te mais bazovanda na pona 5 ans soki bamoni te bango nyonso bakende balitika peuple luka mutu na ezala ta chef du rito tchawana po diriger peuple. Donc bango nyonso ba politicien ba kende ko banana chef de l'état waza la mandat lisusu te akende kende baluka chef du riba tchawana po tozomla bango nyonso batamaela mboka oyo eza kosimba te batia oyo balingi te bako wela ba poste ezongi pa ya biso peuple abia koluka chef de riba na ye atia place wana makanisi no ezali ndenge nini ba politicien baza bloqué bazoyokana te poste ya premier ministre majorité lobby ba pesa candidature ba pesa ba candidature ya 3 noms. Opposition balobi pas question tiseke datika ki lettre ya komba mutu moko yo makanisi no ezali boni bon lokola baloba il faut balakisa plan B pardon faut baloba parti nini yango bazo bloquer blocage eza côté nini côté gouvernement soit côté opposition sango bazala juste baloba yango na lobby na ebisi yo accord et lobby les rassemblements présentera les premiers ministres au singulier. La majorité ba lobby, il faut ba pesa bango ba candidature, il y a 3 personnes pour chef de l'État, na discrétion na ye, il y a autorité na ye en tant que chef de l'État pour na premier ministre. Rassemblement lobby, il faut respect accord. Toloba qui les premiers ministres na singulier. Sika bazali bloqué na processus siwana. Awa petit seke da kufi poste na ye. MLCP a commis que les langues si que blocage et s'est formé le rôle à Libanga bino peuple bolobi boni. Bon, par rapport à blocage, Johanna, pour n'engayer, ça la de façon que bayokan. Jusque là, tout le monde a besoin de l'eau comme Malunga, c'est depuis Bakota Kuna. Bon, du fait que tant peso kende, balobaki que cette année va organiser une élection, mais jusque là, tant peso et oyo balobaki que élection ba salama, ils ont bana pété. So que élection salamité na né oyo, yo popi yo, pona yo, au salani. Pour n'engayer, bon, jusque là, peuple a un pouvoir vraiment. Pouvoir à peuple, les alliés, soit à seul boulot, c'est tout. Merci. Mbote. Tolingi toyeba makanisi na yo awa ba mandat ba chef de l'État. Ti ko banana chef de l'État ti na chef du quartier azai suna mandat peuple té. Ba kota ki dialogue pour ba solo là pour ba pesa bango inane ba politicien mboka nyoso pour ete ba kamamboka na consensus ba organiser ba élection. Banda ba kota ki na Seniko ba signer accord bazoyo kanate pour na ko appliquer yango. Makanisi na yo peuple, makanisi na yo papa ezali boni. Makanisi na ngai ezali on a mon regard ba nit era ba loisir hein. Ozo sama ba loisir. Tout bango nyoso baza kuna bazoyo la ba intérêt na bango. Tant que peuple donc faut tellement to tambola. Pour mandat ya yemoko sila tina sekune sila déjà. O ba osala biso le banda le 31 ti lelo yemoko leader accueilli tout le monde ya loisir. Pour na ngai peuple faut atambola da tomboka sikoyo pour na pouvoir na biso. Pour na mona pouvoir bazon la pambe za la te ça peuple faut tomboka. De pour na ngai yangwana pour bango tout faut bakende. C'est ça quoi. On a koloba nto comme ça ya koloba. Oyebisa Seniko o abandaki na processus ba misusu bazolo ba Seniko ala lisi peuple pongia ba bébé lelo le 19 décembre leki mobule salamité parce que Seniko senga ki peuple atika la kima yemo avion en charge banda avion en charge makamongo zo silate okoyebisa Seniko ni bon na mun Seniko ko kana été azobo mambela sima ko no kuna ba lobi boye mouvance lobi boye opposition lobi boye abo mambela sima ako kana été apesa makamwa pa so peuple soto kotambola soto kosala nini to salani Seniko akoka été donc batika bango nyonso wana batika yango c'est ça Seniko akoka te o nana lo abesho la lobi ona sali boy o to bandi pour la 3 jours nyonso ba loisir ya ona zo ba loisir peuple faut tambola ce qu'on doit telema siko c'est le moment pour tout le monde bega non 2017 c'est élection les qui ngote quand nga loisir 2020 ka loisir donc pour ngai et comment ma peuple soit ninae c'est ça. Merci papa. Merci. Logwa ba yo kanate ba trouver solution c'est ba yo kanite biso pe to vivre bien te. Faut ba yo kana mboke zala na kimia. Poto sa nini ba papa bazwa misala ba salaire mat ebonga bana batanga classe bien misala ezala bien. C'est ba yo kanite mbutu ezala kaka. Mbutu rozala. Ezala kaka. Atondo. Bode papa. Muta mutu tomonio awa o expliquer biso zo sana nini? Ah.
nanga coopéra nanga oteka mwa biloko nanga oyo musala musala kosala eza te. À part musala osala nango combien de temps? Nakoloba inane kokia. Inane. Mbutambo tolingi toyeba na bokuse. Lelo processus ya dialogue na Senko ezali bloqué par rapport à candidature ya premier ministre pe na kiti ya ebonga oyo mwana mboka Tshisekedi ya sensa alingai kofanda azali sous statiki biso ba komi kowela ngo MLC alobaye koto pe baloba ba pesa panel liste ya ba candidature. Or mwana mboka atikaki kombo ya moto moko po ete ba nommer premier ministre. Sikoyo lokola bazali bloqué makanisi na yo moimboka mwana mboka ezali boni. Makasi nanga na mwana mboka na koloba bona mboka ba politicien de bazali susu te. Ba nyonso bazoke na ba na intérêt ya bango moko. Ba otala intérêt biso peuple te biso peuple to souffrir. Ta biso misala tozoke ndoko sala. Misala to ko sala ngo. To wana bana ko tangisa bana mbula na so na sali bote na kokolia te. Mwatelo makamba gouvernement ba nzambe ya kosunga bango so nzamba songi bango ba fongola nde mitema. Po opposition ya bien de monana. So wafongo mitema teto bandozaka na fiyo eza bongo te. Ata nzamba kobenga bango batoza na opposition wana. Na moli kamba so akoloba lisusu eza te. Bango nde bazana mitema ya bosembo. Basunga nde biso. Merci. Bon comprendre ba imboka. Moi eza makasi na musala tozo sala micro balader. Il faut tomber la moi mai. Boyebi Kinshasa ndenge ni ne chauffaka toujours EDTV tozo continuer. Tozo za makanisi ya baimboka toyeba bazo kanisa nini par rapport ya dialogue ndenge ni neza bloqué. Bozo mona tozali na rond-point Kipwanza, ba o bayebi rond-point Kipwanza, donc rond-point Gambela plutôt. Ba o bayebi rond-point Gambela bien, ba oyeba awa ndenge ni tozali. Tozokoba tikiango te makanisi na yo ezali neni parce que ba politicien on ndenge ba ngibala lisa ba imboka pongi po ete ba élection ezala te pona yo makanisi na yo ezali boni. Papa tuka mutune ezama pasi mingi pona ngai po tozomona makambo ngo penza ezaka pasi. Eza pasi balalisa makambo ondeki makambo ngo doyeba kunde ndoko lobela ngo te. Eza pasi pona biso penza to mona situation mboka ezali pasi bazo selo moko te bazo disaka bato pamba ke bazo makabacha na mesa basisa metela peuple nde a souffrir donner zo mata chaque jour moto ba pesa solution zate il fallait pas bongisa makambo esila bato bazala bien moi été pe bazo ko yima chaque jour bato bale ko yima biloko zo teke zo kenete situation mboka ezate makambo ba fandisi yango penza tozo comprendre ce qui te suka wapi. Lokola ba fandisi yango bino siko peuple Senko ebisa bino na discours na ouverture peuple à se prendre en charge. Tshisekedi d'ava qu'on fa lobby peuple à se prendre en charge. Siko bino bolobi boni. Papa. En tout cas question la penza eza ma passe pour la répondre yango. Ngala kokango te kino pesa ata mususu. Matondo. Merci. Olikanisi nangeza boye. O ba politicien ba sala eza normalité. Processus wana bato bazo blokango ezali majorité muto blokango bali ko mettre accord wana na application te yango le monde population biso to se décider boye selon la mode to se décider boye biso to bimala balabala po to moni mboka za biso nyoso mais comme dit groupe moko ba politicien basala ba geste na bango basala makambo mode ba lingi afin que biso population to souffrir pour au fur et à mesure mikoleza ko poussana nde balobi que élection on est le 31 décembre pendant la moni le 31 décembre comme impossible. Majorité à la volonté de pousser au fur et à mesure de pousser au Kenya en développement. Et aussi, on a appliqué l'article, je pense que 64, et aussi, la population, ils sont morts au bimala balabala. Tous ma camion sa charge. Oyebi sa Senko nini yem tazali na masolo yem tabisa ki peuple bo fanda kimia na zi charge wana maboko Senko pa fandi si peuple kimia balali ba pongi tisiko Senko azoko aussi sate tanto ayebisi biso bozela muke tanto ke pa ndeko Kabila o aza isuna mandate tanto zongi boye côté ba ndeko rassemblement finalement tozo comprendre pe Senko oyebi sa bango nini na ko ça va prêtre boye ndenge biso tozo landa to moni ke ba komi na suka va appliquer quand il y a qui va appliquer phase B. Pour tout le monde, au fur et à mesure, il va sur le compromis que soit maté. Tout ça, c'est bango kaka. So il va n'y avoir pas de problème. Pour population, les gens ne hôtel, hôtel, mais tout le monde dit, bah comme ça, la ping pong. Donc il va appliquer phase B. Phase bango le quoi, tu éviter, mais tout le monde va appliquer. Attends. Merci beaucoup. Comment on a Changi? Comment on a Changi Chobele? Moi je suis maître puisqu'il y a des mots qui m'ont demandé. Changi Chobele, tolongi toyeba
oyebi place mboka ezali bon na place mboka ezali oyebi ke bakonzi mboka bazali suna mandat peuple te bon baza na mandat peuple te mais eloko moko kaka makima vie sociale ezate donc bazo manquer bino na vie sociale ezate to nto kufa mbote zopela mais to kufa te poto batsangi chobe mais to vivre na ngula nzambe mboka ezopela tozokufa te po moto ezopela tozokufa te mais to vivre na ngula nzambe moto ngo ezopela na mboka eza nini nzala vie sociale ezate makambo nyonso tu ekomi kaka mabe na mabe obima kotiki ndako oya boye ozoka maboko na magulu changi chobele tolingi toyeba bana balonga njala changi chobele bana balonga njala ngondengeni batolongi njala pona ngolo nzambe pona komi masaki na tiki mama na coin awa nazota mwa 10 francs eko sungaka libota nanga changi chobele bana balonga njala na ngolu ya nzambe na ngolu ya tata nkolo processus ya dialogue et bandaki na Seniko ba signer dialogue mais accord ya application et ba signer accord arrangement particulier ils a bloqué tilelo candidature ya premier ministre bato opposition ba pesi kombo o Tshisekedi atikaki bato ya majorité ba boyi yango balobi kaka 3 noms bango balingi kaka 3 noms siko baza bloqué pe muto alingi akitana na kondo Tshisekedi bazali ko compliqué boko yebisa ba politique nini bon ngala ko yebisa bata politique ga bazana ba miibi po o eza ba vanti po bango na bango wana na mwana semia na escope akosi biso mwana sema zana aza escope akosi biso nzela ba Congo to pesa ke pouvoir to pesa be luyalu tolinga ki eloko la ka mutu mo parti ya mboka na biso mais alaki biso zale limoko awanga ni biso a voler mwana sema za voler ba politicien mboka oyebisa bango nini ba politicien mboka oyo na yebisa bango baye ba biso ba fiti na bango te baye ba ke pasi o za pati na bango baye ba pe pasi o biso pe to mona mais lo balanga suka na loba so ba tamoloka ba vanti bongo to andolela ba moko ba politicien moko changi chobele ndim talobaki moto alonga nzala na ngolu ya nzambe bayimboka bandeko balandi ya Eco Dynamique Télévision la chaîne de la diaspora to komi presque na suka ya micro baladère oyo to lekaki na balabala tozoye bakaka po toyebisaka bino ke mboka oyo ezalaka mboka ya congolais nyonso ozala kizengi ozala baba ozala aveugle tant que botami na Congo tant que ozana papa na yo azali congolais ozana maman na azali congolais mboka oyo t'appartient donc tu as le droit de dire ce qui se passe au sein de ton pays soko kangi munoko nana koloba pona yo soko kangi miso nana komona oyo ezali ko sala na mboka esengeli oloba parce que soko lobite okokufa soki pe olobi okokufa yango to lobi boy ko banda le 19 tisikoyo ko banda na président tina chef ya quartier motote azali na mandat na kati ya République démocratique du Congo motote azali ko saela mandat au peuple la PCA biso nyonso tozali bana 1900 biso nyonso tozali ndenge moko poto pesi motote mandat a diriger biso lokola mandat esili tokanisaki ke na Seniko kuna bo retrouver solution po ete Congo kene liboso tisiko ba aventure na ba aventure yango moni totambusaki micro toza ba imboka baye bisabiso bango bazali kokanisa po ete tolakisa mokili mobimba tolakisa pe ba politicien oyo bazali kokoka ko trouver solution te entre bango botika la malamu na kolanda Eco Dynamique Télévision la chaîne de la diaspora Télévision la chaîne de la diaspora congolaise. Nieto déjà pour faire. Les enfants font l'examen calme. Et les lois, la monde quand même bientôt on dirait ça ma bête. On va 16h, ils allaient te dire que pendant ton go au dia à 16h.